Congo, la CENI, le CENSA vont se retrouver d'ici la fin de ce mois pour décider d'un calendrier réaliste par rapport à ces élections-là. Et à la veille de tous ces grands enjeux politiques, quelle est l'oreille de Dieu? Lui pense que Dieu lui a donné un message basé plutôt sur une sorte de recherche de la vérité pour amener à la délivrance. D'ailleurs, c'est très facile pour lui, il a trouvé les boucs émissaires. Le bouc émissaire qui est à la base de tout ça, c'est le blanc. Notre invité ce soir, c'est Papa Nkusu. Papa Nkusu, bonsoir. Mikolo Ebele, c'est peu le monde ce soir. Ah, Mikolo Ebele, na kati tumba lobiko bayinda. Nakatako ngo silikane na présenter na bi ba solution est trop facile hein. On se trouver bouc émissaire pour nous à Amunele. Donc ma benabisonné surtout, c'est facile de trouver ça. Notre bouc émissaire c'est le blanc. Et ça quand na pétenio se pas mbaté to outil esclavagisme to leki na colonisation les autres za ko vivre néocolonialisme. Le lenge kani batu bakoki kolobate pasi za na biso moko. Pasi na biso eza na maboko. Pas décolonisé depuis 60, ça fait 50 ans quand même qu'on a été décolonisé Papa Nkusu. Mais bazo respecter nene Bakor il y a le 30 juin 1960 indépendance ya Congo eza respecté te na ngongo tozo solo na bino. Boyebi ke bandeko na biso ba Congolais baza siko na France baza na mikili ya poto pona nini kuna na France bazo décider ou bien Europe ezo décider pona Congo. Alors que yemoko France eza na mboka moko te ezo décider pona Congo. Ba Moïse Katumbi, ba Félix Tshisekedi, ba baza na poto siko. Bazonga na Congo. Pamba te solution ya Congo, solution ya Afrique eza na poto te. Pasi ya Congo na Afrique nde eza na mikili ya poto. Bandeko na biso baza na poto. Bazo nyokwama. Baza na misolote ya kwa kobongisa. Bakoma kokanga ba téléphone, bakoma kotia ba répondeur. Kuna na poto na nazo kamba bango président Kabila. Si eza ba président européen batu bazo kamba bango. Donc ceux qui bango kuna na poto bazo nyokwama système. Biso na Congo pe na Afrique tozonyo kama système. Besclave oyo batikala ki na Afrique, na besclave bo bakendeki na Amérique, bazali ko vivre kaka eloko moko même système. Tina de lo mutu mundu nesika nyonso azali azana pasi. Nani alokiye? Pamba te mutu mundu ayebi bonzambe na yete peuple nyonso atambola kana ba prophétie. Nde loko siko tozobunda na ngone leko oyo yo po mutu mundu asosola. Yango tolobi moment oyo tangu oyo ezali très favorable pour na mutumundu et surtout congolais. Papa Nkusu, combat dans un combat spirituel ou plutôt un combat politique? Parce qu'à un moment donné, il y a un peu du méli-mélo dans ce que vous dites. On a du mal à comprendre. Est-ce que vous êtes plutôt un homme politique? Est-ce que vous êtes plutôt un homme spirituel? Vous situez votre combat à quel niveau? Maintenant, Domingue, combat nanga ezali mobimba spirituel, politique et scientifique. Pamba te na kati na yo moto za na molimo za na nzoto po za na misala. Nino kolongo lelo kote lelo mindele tango bayaki si baye na religion na bango na église na bango na ba administratif na bango na ba toloba nini ba homme de science na bango. Alors bazalaki combiné ba église ezali wana esali ba école ba administratif bato bango ba préparer na ba église ba bache bana na ba école bato wana l'état nde aza ko utiliser bango siko eloko ezozanga epai na biso ezali ke ba dirigeant na biso bazali te connecté na spiritualité oya bango. Donc yango wana na ngonga oyo spiritualité africaine nde siko ya telemi po ayebisa spiritualité européenne ateya ba européen donc ba politicien européen na ba administratif européen na ba homme d'affaires européen. Pamba te mokili na ndenge ezotambolela boye soki biso tokotaki na boumbu eza conventionnel. Alors convention wana esukaki na 1921, prolongation 40 ans 1961. Nzoka bango sikoyo toloba na bango ke ngonga oyo bango bakokaki kotika biso ba violer. Omoni donc respect ya ba indépendance na biso ezalité siko ba violer bazana nyongo na biso ya yambunano ya 57 ans oyo ba gérer Afrique na illégalité yango tolobi na peuple congolais ayeba boye biso na elle spirituelle tango nyonso toyebisaka ba congolais pe ba africain pasi na biso eutaka na poto
minyoko na biso eutaka na poto. Ça c'est facile à dire, hein, papa. Kasi zela na dimbolati. Donc biso batata mibimba boy to tangi ba classe to ke ba to zu ba diplôme minene to sal mamba minene to go le belo côté ba nyoso poto. C'est facile à dire tout ça quand même, hein. Kasi na lobi classe otangi mundele muta formé yo pose la subordonné na ye asa a créer yo asalite ke oza la leader parce que ce ka tchaki oza la leader mundela ko ikoloba non ndenge wana te mundela ko sakanela yote lelo awa bandeko bazo senga communauté internationale ya ko sala nina lelo pasi na biso uti pa na bango yango tango biso to leka kale tina bitando tozo limbolela batu ete pasi na biso utaka na mikili poto pasi na biso utaka pa ba mindele bandeko mususu non tika ba mindele parce que tala bilambo lati talozongi sibo tamboli na motuka ne bo ça va sikoyo mokele bikela mobisa le bibo pona kolakisa ba congolais pe ba africain yambona no ba congolais ba yeba ete e bandela lobiko ba yindo ko bandela na Congo yango na ba lobi awa na Congo to komela pa to komela ba dirigeant européen batika konyokola ba congolais pe batika konyokola ba africain. D'ailleurs, parce qu'à l'occasion, je sais que au Anima qui conférence de presse, moi comme néné, autre publié, je ne sais pas s'il faut appeler ça un document ou un pamphlet, je ne sais pas moi quoi, ou aux autres traités sur l'élection qui m'a dans un moment au particulier. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une grande conférence de presse à laquelle j'étais également convié. Papa Kosolingo Banini, exactement. Qu'est-ce que nous sommes censés faire dans un moment où pour que Kimia est à la Congo? Maintenant, mingi pour Kimia est à la Congo, peu d'élections est à la peuple. Parce que l'élection au Balingi va organiser, les élections à Bamindene, puis les élections à politiciens pour tous vivre le néocolonialisme. Pour Kimia est à la Yambonano, na etinde atata ke likona sena nzera mukimbangu, ba politiciens va reconnaître que en 1960 batrahisaki mboka batekaki bazongisaki bonsomi epai ya bamindele bango moko bamitiaki bana ya bitinda ya mindele na lolenge oyo yokobanda le 11 juillet 1960 tokotaki na sécession katangaise sécession kassaïenne baviole nini bakor ya le 30 juin baviole hymne national barespecte yango te mitiki to continue ba guerre tribale désordre comme soit désordre entre biso suka nango balongoli kasavubu ba chemo butu na volonté ba mindele to continue makambo wana ba politicien lelo ko banda 60 tina lelo ba serva ka peuple te me ba serva ka mindele yango mbongo na bango evandela kana poto yango bazaka kapona kolia na komela na bango ba ebite ke bazaba politicien peuple alors ba senga pardon ba se réconcilier. Et à la majorité, et à l'opposition, Nangonga Oyoyo, Bazana droite à continuer à soigner, Bazana droite à yinana, parce que Bazo Kabola Bango peut Bazo Yinisa Bango Zamindele, va se réconcilier après Baïko Senga pardon et pas y a peuple. Ceux qui basengi peuple pardon, to limbisi Bango, to balani bisona Bango. Ba politicien. Na ba politicien, to balani ba komisi ko ba politicien ya peuple. Na tango wana to yebi ke ceux qui to kokende na ba ponami. Non, mais c'est le même peuple qui les avait élus, non? Papa Kosso. Le président Kabila a été élu président à la majorité. Ce sont les Congolais qui l'ont élu. Élection, au Salaki n'a pas d'élection. Quand l'opposition a boyé qui va résultat. Mindele balinga qui te élection est à la paisible, boyé bi ba tension ni nezalaki na 2012, ba tension ni nezalaki d'abord to banaka na 2011 en 2012, l'élection en 2006 ndenge moko. Donc, pour que nous ayons une élection apaisée, il faut que nous ayons la camp moko groupe moko ya opposition o ekoti siko na misala. Et bonga ki bandeko pe batikali libanda bango nyonso bakota. Ba se réconcilier, to sali bloc après to ke pa ba mindele parce que ceux qui tozu indépendance na bisoti. L'élection e kozala na tina te. Ata boke bo voter, bato na bo voter, mindele ba ko continuer ko manipuler bango. Mais ceux qui to lobi na ba mindele ke to respecter document oyo mindele ba respecter document oyo ezali accord ya 1960 ba respecter ba signature na bango Congo ezala indépendant mokonzi na biso ayeba ete azana soutien ya population na ye et peuple ayeba ko réclamer lipa emati
transport emati, carburant emati, nini emati, tokosala nini. Et puis peuple a participé à la reconstruction. Ya mboka ezalite tolingi to tonga mboka na biso photo bengisa ba chinois, photo bengisa ba anglais, photo bengisa ba français. Non. Donc mboka na biso pone tonga malamu et bongi bon somi na biso nano liboso. Siko eloko to sengeli ko bundela peuple congolais na biteni nyonso bozolanda biso yambo nano indépendance. Sino te élection ndenge tolobia ezana tina te tozwa likambo elekaki en face na ngambo pa bandeko na biso basala ki élection basala élection boyebi bapona kanani metango mindele bamoni kaka te nani président de Suba leur wana alobi likambo ya pétrole ezonga na bana mboka azali wapi donc lelo batu bayebi pasi ya président Kabila te. Alors, la période tozali, c'est la période du 4e président. Mindele bayebi yango malamu te na période du 4e président. Des périodes bango bako futa biso nyongo na biso. Selon ba prophétie. Bayebi que la période du 4e président, nde toko kende l'émergence. Bayebi lokola bayebi yango balebo tika to embrouiller piste wana. Baleka 2021. Yango na bomoni siko ne teni oye la muka eteni ya spirituel azebisa bango kete. Tout le monde a dit que le président parce qu'il y a un mingo Kimbango Alobaki yoza un fan il y a Simo Kimbango fanatique continuateur ya œuvre na bon makambo ya 4e président Kimbango Alobaka nini na 4e président donc président Kabila a causé la liberté c'est qu'on a seko a causé la racontez-nous un peu cette histoire tanga ngokaka na kotanga non yo ebi betela bisoli selon na otanga na ngame yo loba kasi yango na koyebisa que pour na 4e président balobi akozala muto akozala nano kimia akozala kimia mingi te na eleko na ye akozala na akokutana na mikakatano ya ebele esima akokutana na mikakatano wana nde bongo akosangisa bana mboka na tango na ye bato bakosangana akozwa misolo ya ebele e na misolo wana ekolingisa te batongana yango mboka e na tango na ye esclave akozala te botangi yango na document wana mutu na mutu akoretrouve baorigine na ye e soki botali démarche oyo batindi lelo Fumukimbangu atindi lelo bokomona ke ebala nini eteni wana parce que misolo ya ebele ezali na Europe. Kiré Jean-Marie Vanet paza kiré catholique alobi le jour où vous allez vous organiser poto senga réparation epai ya babelge na maibasala biso bako débloquer bambongo ebele na période nini période ya président Kabila preuve na 2007 mutazalaki président na mboko to azali président na 2007 azali président Kabila mindele bayaki apo na kosenga bolimbisi na période na ye balobi bolimbisa na mabeto sala kibino tolobi ngambo bokende keza yango te bayebi yango bien mindele e balingi yango na bomoni ke baza ko embrouiller biso makasi na période ya président Kabila mais ba mata bakita peuple congolais o azolanda biso akolanda biso na biteni nyonso na ba preuve nyonso na ndenge tozo continuer ko komela mindele parce que totindi lisusu mukande ya mibale to komeli ba dirigeants européens to komeli ba dirigeants américains pona ko bisa bango ke makambo yo bino bozolinga ko embrouiller na yango ba africain pe ba congolais boye baka bien que elle est Afrique ici la muki danger bino bozana ngo po bozo kanisa ke boko continuer ko zala ba maître ya mokili boko continuer ko zala ba maître ya mokili te danger zo yela bino fin du monde ya ni guerre mondiale zoya bako panza bino boko telengana boko kende mokili mususu boko zanga na bisika ça c'est pas ce sont pas des hallucinations d'un gourou à Fandi na Sanzete na ye bon ça fait quand même 20 minutes qu'on est là je cherche un peu à cerner votre pensée mais bon est-ce que les gens qui vous regardent n'ont pas l'impression, Papa Koussou, que c'est des hallucinations, c'est des rêveries, c'est des histoires j'ai du mal à cerner un peu ça. Peut-être que lui-même, il ne sait pas trop cerner ce qu'il dit. Excusez-moi de dire les choses telles que je les ressens, mais on a peut-être l'impression que c'est comme ça que les gens vous voient. La calamité en Europe. Vous êtes attentif, vous prêtez attention. Est-ce que l'Europe a dirigé le sous-monde, n'a dirigé qui en lobby? Vous avez que pouvoir diriger ici l'ongoué. Tant que la Maison Blanche construit, naba noir pour na mindele, et ça l'a mis que esclave à lobby.
ake kovanda wana Michelle Obama mwasi ya nani ya Obama avandi na trône ya bamindele soki esclave akomi na eteni ya maître est-ce que boyebi ke maître akomi détrôné donc Europe na Amérique basi bakotaki na déclin mais bato bazo rêver chaque pape azalaka na nombre na ya yekolakisa naza intel naza intel après démission ya Benoît XVI oyo aza lelo François nani Quantième omoni donc bozotanga te basigne nde eloko eza kosala bino pasi alors il fallait to communiquer basigne wana epai na bango babindele tolakisa bango ke ntango bozomona bakalamité naturelle ntango bozomona batenta ezoyela bino malgré boza na caméra de surveillance boza na mesure sécuritaire nyonso mais boyebaka malamu ke ezali basigne annonciateur oyo bobengaka les 10 plaies de l'Égypte tango bango pe bayaka na bowumbe epai na biso pe tozalaki na makasi nyonso ezalaki mais eloko esalaki force na bango mpo bakende ezalaki kaka kolela na bango na monyokoli tozalaki konyokola bango ndenge moko pe biso lelo lokwa tokomi na tango ya biso soki mundela korespecte badocument na ye oyo te parce que apozaki basignature Congo na Belgique topozaka basignature bandimi ke tozali souverain à partir ya le 30 juin 1960 mandoki o bazanango biloko nyonso badondwe nango na mokili bazweli yango awa na Afrique pe mingi na Congo alors boyeba malamu ke kolela ya bakongolais kolela ya baafricain pasi nyonso tozoyoka makila nyonso ezosopana ezolela wapi epai ya tata Kelly Konase yango wana mindele baza na avertissement période baprofite lokwata wana centenaire ya 2017 centenaire ya 1917 o bazwaka avertissement na Fatima basala makasi avant que 2017 esila baya tosolola basenga biso pardon soki bazwi yango ndenge oyo lobeli wana ke guru moko asali boye azongisi boye banyataka mabele bamelaka mai bapemaka mopepe mandoki nyonso basali nango succès na monde o badondwe nango na monde bazwi yango na pasi na minyoko ya bayindo na makila ya bayindo bolimbisi kolela ya bayindo ezali kosoutire force o biloko wana nyonso eza nango yango wana omoni sikoyo basaleli bango nini po bayeba malamu ke batikali lisusu na gloire te pe bakozasu na bokasi te biloko presque nyonso bango basalaka o badondwe nango na mokili Orient azosala yango et Orient lelo militairement comme surarmé technologiquement Orient amati makasi alors soki lelo bakoengage guerre mpona bawela siko leadership parce que ndenge monde ezotambola Asie moto azozwa siko leadership ya mokili Afrique ezokende na renaissance Europe na déclin donc ce qui Europe alingi tokende na monde à complémentarité ndenge tata mokili abongiseli yango ke tokende na complémentarité il faut ya kosenga baafricain pardon tolimbisa bango tokota na processus ya dédommagement po babimisa misolo bapesa biso misolo na biso oyo eza na kati ya nyongo. Ça c'est faisable hein? C'est faisable parce que la lobby ça peut être bino bozomonela ngo na lisu ya musuni tant to komeli pape na béclaircissement oyo to komeli Vatican na béclaircissement nani bolimbisi Europe na béclaircissement oyo mais tout ça sur le makambo tozoloba parce que Europe akobanga na teka zonyoko l'Afrique Europe akobanga na teka zu ba pays africain lokola ba colonie na ye na ndenge bakabola ki na conférence de Berlin Europe abomi anyokoli lelo aza ko exploiter biso lelo Congo crise tozanango boko yebisanga ki ezali crise gouvernement congolais mutakoti biso na crise bokoloba ke opposition mutakoti na crise revenons à la quatrième président si on a ba prophétie de quatrième président aza ozanambula boni pour que bima ma élection ezana tina to ke élection te pour na Congo Brazzaville tu t'en prends par exemple na ba Félix Tshisekedi na ba Moïse Katumbi bazali bana mboka lu bana tina que luka pouvoir li bana mboka te c'est l'on prophétie quatrième président a un mandat à combien de temps durée na eza combien de temps matondo mingi d'abord na départ tant bosala ki constitution copie ya ba européen non conforme na ba réalité na biso parce que biso na ba mindele tokoki kobalisa ba nani etamboleli te bango ba wuti na ba royaume
et basali ba république na ba réseau ya ba business na makelemba na bango soki okoti mbala moko Afrique. Mais biso tozali na période ya renaissance. Alors kolanda ba prophétie yango na toyebisa ki bandeko ete président Kabila akotaki na mandat wana ya 5 ans renouvelable une fois ti. Akoti avant boye bosali yango akoleka yango po mandat na eza spirituel yango pe bomoni aleki yango. Mikaka bolimbisi mikakatano nyonso bazoyoka baza komitungisa po bamitiki mindele bakamba bango e ba mindele bayebi prophétie esika ezali nde bazonyokola biso bazotiela biso désordre soki bandeko na biso bavandi esika moko batangeli bango prophétie balakisi bango te pouvoir na Congo eza rotatif e bandi awa na Congo central Fumuki Mbangu autaki na Congo central babatelaki na basoda ya Bangala akendeki kosukisa mikolo na Katanga pouvoir elongwe na ngambo ya Congo central ekepa ya Bangala elongwe na Bangala eke na ngambo ya Katanga rotation wana ndambo etikali nde tokolimbola soki tokoti na ba conférence donc mandat c'est le 4e président tout ka mandat oh non 5 ans renouvelable une fois pour vous le 4e président n'est pas limité en termes de temps. Mais limite na ye ezana ba mandat obino bochete mandat wana ezali mais tokolimbolela yango na lolenge nanu ya rotation ya pouvoir soki bovandi si bo reconstruire Congo bo reconstruire système otokotambola nango parce que batu bavanda ke sika moko torobi oui Congo eza munene ezali mélange ya ba royauté ya kala alors siko tokosala ndenge nini parce que na période na ye bazo préciser bien période ya reconstruction période ya kobongisa makambo nyonso do yango tozobenga bandeko na biso na veille ya 2021 boya parce que mindele baza ko embrouiller biso toleka 2021 na désordre po siko biso tozwa retard tokota na colonisation ya 600 ans oyo ezoyela biso bobo sanate makambo ya 71 bobo sanate ya 81 bobo sanate 91 2001 2011 masolo ezebele télévision ezatango muke. Papa Koussou, pour les gens qui vous regardent à la maison depuis un temps, vous affichez un peu la casquette d'un kabiliste, hein, il faut que je vous le dise. Au lobby que élection ezanatilate bato ça ça élection te yozo développeur qui est président Kabila mandat naye eza limité dans le temps à 4e président selon entre temps ozobenga opposition na pouvoir bato baya basangana mais ozomonate que il faut plutôt avoir responsabilité na yo ou s'afficher comme un homme politique ou s'afficher comme un kabiliste parce qu'apparemment dans le discours dans le fond on sent que tu prends plus la position du président donc on vous taxerait plus facilement des kabilistes plutôt que des noms de Dieu des noms spirituels parce que ma prise de position na yo ils ont se marier plus na majorité au pouvoir. Matondo mingi wana ezali pamba te boza komitia na distraction oyo ezangi tina po bomika boli dekan na kozo exemple ya ndeko na biso moko ndeko ne mwanda semi autaki pa président Kabila basolo na président Kabila tango abimi alobi en tout cas ba élection za na tina te kolandela masolo akutaki kuna na pasi oyo président zoyoka po kamba mboka oyo alobi en tout cas motuka nde eza malade eza chauffeur te batunyonso balobi afo ezala lembongo fo ezala boye botaxe kabiliste te ntango lelo abengi bato babima na balabala donc eza question ko comprendre likambo toutaki na Angola tosolo tobi pasi oyo Angola Congo aza nango pasi Angola aza nango Congo Brazzaville Mali partout en Afrique eza bongo. Il y a moins de fausse opposition au président, il faut défendre le point de vue naïe. Le bon homme sera à Kabila, c'est au numéro. Tu as non mi bomba, mi compliqué vie pour rien. Tikana ibisayo, retirez yango d'avance. Retirez yango parce que loko zoloba, olingi ko embrouiller ba téléspectateurs pour pas comprendre té loko bazo ibisayo. Non mais on comprend, on comprend la kambo yo zoloba. Yo zoloba na biso que président Kabila za na mandat, président to sa élection té. Zela. Document oyo. Nani azo violango. C'est intellectuel, mon cher. Autangi awa déclaration conjointe. Les amindele mutakomi, les documents à livre d'or. Document conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960. Signé le Premier ministre de la Belgique,
signé le Premier ministre du Congo, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, ministre des Affaires étrangères du Congo. 4 signatures ezaliawa. Et bon, to sunga ba téléspectateurs, oyebisa bango ke mon cher, nga na moni document, o mindele bazo violé. Et loko ezangi biso ezali bokondi. Lelo bino bozo mona bozo benga ngai kabiliste, mais nga nazo défendre bokondi. Parce que lelo bozo bosana eloko moko, président Kabila bozwi temps ko solola na yete, bozwi temps ko solola na Mobutu te, bozwi temps ko solola na Muzete, bozwi temps ko solola na Kasavubu te. Cahier de charge ezali wana. Ndengo ye pétrole wana ko simba te. Diamant wana ko simba te. Ba contrat mosusu Mobutu a signé 50 ans na est, exploitation na est ko simba te. Oye boye loko boye ko simba te parce que esi bas lelo soki président Kabila na ba mutungisi bozo sala boyebi ke pasito zoyo ke uti na Zingaku. Soki lelo parce que Zingaku andima qui a signé qui a se faire baptiser. Lelo soki président Kabila lobi bon a signé par exemple na ba chinois 500 ans, 200 ans, 100 ans bozo na bino Congo oyo. Oyebi ke ba ko yasima ba ko kokate ko kamba mboka parce que ba ko kuta ba contrat wana oyo yesi a signé. Lelo tozo nyoko mapona biloko oyo banani ba politicien bazo signé avec na koyoka na ba mindele yango ezo nyoko na biso. Alors ce qui te lobi ke yambona no to wela indépendance na biso. De façon que président nyoso yaza président ya Afrique azala nanu libre. Azala nanu na force intérieure na kati ya mboka na azala na pouvoir ya ko décider. Peuple azala na opinion. Yangono boko benga ngai kabiliste. Ce qui tangi charte de l'impérialisme, o eza décision mindele tangi na ba téléspectateurs na ebandeli. Banda kaka na introduction. Charte de l'impérialisme. Oui, on dit quoi? Proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme, à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme est soucieux, voilà. Donc, non, soucieux, c'est la baninga. Soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la pauvreté. Dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue des mieux, les exploiter et les piller. Voilà. Nous, impérialistes du monde, conscients de nos responsabilités devant Dieu, déclarons solennellement adoptées par la présente charte. Voilà. Voilà. Alors, autant y a un lobby. Si vous avez lobby que mindele bakaboli biso, to lobby na bande ko na biso oyo bazokende pa ba mindele ba lobby te to bozonga. To sangana, to we l'indépendance liboso. Sinon te même bino soki bokoti, boko sala eloko moko te, peuple a ko se retrouver te parce que mindele batu ba décida bakanga makambo. Il faut to sala bloc biso nyoso. Donc, opposition, majorité, confession religieuse, nyonso. Donc, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Donc, indépendance, auto sopela makila le 4 janvier, et singele koma effective. Et tant que tu que tu es là, mboka, et koma libre. Peuple, azala na opinion. Batika ko diviser biso parce que mundele a lobby a bien, azo diviser biso. Donc, ce que les autres ont parti mo ke bengami opposition, et teni mo ke bengami majorité, parce que mundele m'a décidé bongo. Bato bakende ki na table ronde à Bruxelles. Pour être balonga, kwa rache indépendance, basala ki bloc. Mutalumumba zala ki na prison, ba lobby, toko solo na binote, soki a yete. Yangwana ba lobby, unis par le sort, il faut peut-être zala unis dans l'effort. C'est comme ceux qui disent que bande qu'on a biso bolonga kuna mindele bazo manipuler bino pour balingi te peuple congolais à bonga bolobi toza ko s'en prendre na bango toza ko s'en prendre bato non tout ça c'est élection té élection alors que opposition aux élections ça c'est le point de vue de la majorité. C'est un peu comme ça que le gens na lobby bato bazana ignorance o ba mindele bazo manipuler balingi ba kosa biso makambo ya ba élection ya banini pour basala ndenge tout ça ba élection té tozela Libosoto se réconcilier. Tu as combien de moula? Supposons que Batouaki Bapoto Ana Bazongi, Yobo to sa élection. On a envisagé calendrier est applicable jusqu'à Nathan Nini. Qu'est-ce qu'il faut faire entre Menon et l'organisation des élections? Et là quoi liboso la liberté. Sans liberté, même si ça va nous prendre 100 ans, tout ça c'est l'élection. Même dans lobby, baboti na biso batebele bakufi batiki biso na boumbu. Bozomona, mais te lobby bien, na 4e président,
tant que le 4e président esclave à Kozalate. Bientôt 2021, centenaire, il y a Koya Mfumu Kimbangu. Et ça mousikate, si vous avez comme 57, 3 ans, on est la bino passe. Ou alors, bolingi bolamu na bino, mais attention, ceux qui bolingi bolamu peuple, tenga na zobi sabino ke likolo. Moni mo inenge bimaka, bo kansate ba mo inyo se kokanaka. Botala kaonka keza mo. Mais boye baka bien ke ba période e bala nakate. Awa mindele basi ba yebike baza kosila. Orient nde azozo bokondi. Et mindele parce que bozo prêter attention à makambo ebelete. Mindele baza conscient mais bazo luka ba maintenir Congo parce que ba yebi bien que Congo ce qui est échappé bango et silipo na bango. Alors bazo linganini batia ba pion na bango lisusu parce que bazo kokate ko manipuler o yaza sur place kolandela ba prophétie parce que mindele ba yebi biso malamu ba yebi esika tokomi mindele basalela ka biso ba complot ya lolenge nyonso manœuvre nyonso d'abord batondiseli biso mangomba ebele poto découvrir tempo mukimbangu azanani alobanini asalanini Béguise réveil nyonso yango wana siko na ngonga oyo tolobi boye biso nyonso ba congolais soki dollar eza na 155 biso nyonso tozonyo koma nango na 155 et mutamatisi yango ndengo wana eza mundele siko poto bima na pasi wana ezosengani tondima ke toza na boloko na ye siko tolingi tobima na boloko toboyi président na biso azala capitaine général ya prison que a servir mindele toboyi ba changer le biso capitaine général pour ba remplacer le biso capitaine général tolobi liboso mira prison e bukana tozala libre tant toko décider koloba ke tolingi un tel akamba biso azobanga peuple mais alite un tel obatie akende ko signer contrat na ba mindele aloba ke non moni pouvoir ce qui mindele andimi yote okoko kambate non na Chine ce qui va salir l'élection na bango bakotuna ba mindele te na Inde bakotuna mindele te na Japon bakotuna mindele partout bakotuna mindele te sauf dans les pays à tiers monde et makasi mingi na ba colonie na bango na Afrique donc biso toza batute bokanti toza banyama di cambonio son de koluara na bande ko bozolanda boye baka bien kezala kana bandeli peza kana suka esclavagisme et yaki na convention et na tango nango pezali ekosila alors ba dépasser largement ba date ce qui lelo tozolo ba pe tozo komela bango bo mekana no kovanda pe bokanisa ke lelo courage biso tozi poto komela pape poto komela ba dirigeant européen et wuti wapi mais wuti na makila ya batu bakoko bazolela nde nzambe oyo asali likolo na se alobi lokola bozoko ba musala mfumu kimbangu bolimbolela ba congolais bolimbolela ba yindo basosolo yango na ebisi bino tokoko bakozala esclave te soki bozokanisa yango ke mundela ko continuer ko kamba biso jamais aza conscient nango loba tozala bangungi binse konsombokila soki toza bato tomata tokita tokokoma libre boko qualifier ndenge boko linga ko qualifier nzambe asali ko na se ayebike soki mokonzi aza libre te peuple na ye pas libre te alors pour peuple na ye azala libre esengeli baye bazokamba pe bazala na liberté donc masolo eza ebele ndeko na ngai bino bapanzi sango bomema sango epai ya bandeko bayindo bososolisa bango ke Congo ezali mboka prophétique Congo oyo et Congo lokola eza mboka prophétique Congo oyo ezali gâchette ya Afrique Congo oyo ezali scandaleusement riche jamais peuple congolais a continuer kozala misérable jamais peuple congolais a continuer kozala exploité lokola na tango ya esclavagisme na tango ya colonisation o lelo batie néocolonialisme ezali troisième temps et badeli boko kisi néocolonialisme sengeli sila donc peuple congolais bolongola kobanga peuple africain bolongola kobanga parce que mutu aza na nyongo na yo aza faible totelema na côté ya nyongo botika nanu ba makambo mususu toke nanu liboso bafuta biso nanu nyongo na biso baza na yango. Madame, Monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission Chemin de la Vérité qui passe ici chez nous à Digital Congo. Ce soir, notre invité, c'est Papa Roussou, qui est responsable Ezara Église, dans une secte politico-religieuse. Mouvement, il y a mouvement, il y a libération, il y a Bayindo.
Et ça, mouvement de libération des Noirs. Même mouvement ezali zonga nesika bungela yo moto mwindo vutuka vana mpambu uvigila. Donc moto mwindo azonga na boyindo na ye, azonga na botata mokeli na ye. Ah, donc c'est... Mais alors où quand même il y a des gens comme les Bundu Diamaya, là, les Bundu Dia Congo qui font des histoires terribles comme ça, on commence à avoir peur de vous, hein, Bino Sobata Église Aboye, Noir, Bundu Dia Congo, après, comment bien indicateur, comment ça y est, Bouka Porte, tout le papa Kousio aux autres défendre d'un point de vue politique, lobby pour Komao et Zalaki et Kendagi. Nakolik ya. Obi histoire à Bundu Dia Congo, c'est oyebi histoire ya Bundu dia Congo te soko oyebi histoire ya Bundu dia Congo te bakolobela ngo te lelo mfumu kusu aloba boye azokoba mosala ya mfumu Kimbangu ya 1921 lelo soki mfumu Kimbangu azongi boye na musuni soki tolandi prophétie ya Mbanza Sanda tolandi ba prophétie nyonso ya mfumu Kimbangu. Est-ce que le bac qu'il faut s'attaquer à 4e président? Pour y avoir na prophétie na ya le bili kamba 4e président. Ni na ni kozala. Donc baye o union so baza ko sala politique ya ko luka ko tia désordre na mboka bazo servir mindele. Yangola tolobi bo servir nzambe o seli ko na se bo luka bolamu ya peuple. Alors bolamu ya peuple e ko wuta na potote parce que manga ezalaka na potote, safo ezala na potote. Diamant ezalaka na poto te, or ezalaka na poto te. Siko bozo kende ko luka nini kuna na poto. Donc okende na poto ezali ko kende ko luka boumbu. Parce que mundela za ko s'enrichir. Tozali na mabele moko ezali très très fertile. Il suffit to pesa ngo valeur na yango. Tozana bato oyo nzambe azopesa biso bana doté na ba qualité pona kokela. Donc à partir ya mabele na biso ndeto kokela mundela zozo ba minere na biso awa ndake kokela nango pona nini biso moko teto banda kozwa ba minere na biso awa peto banda siko ko transformer yango bino bokanisi mayele ya ko transformer minere batanga kaona kelasi ba savant bazana ezana école moko te na mokilo e formaka ba savant babota mako botama il suffit bozonga na bokoko na bino bozonga na ba valeur na bino et bo considérer ba valeur na bino ndelo lenge wana yango to bengi bandeko na biso bazokende libanda bakende te boya awa to défendre mabele to récupérer mabele na biso ezala maboko na biso to zala libre na yango to zala na accès na yango tant to zala posa madesu au lieu à l'importer ça produit localement ce qui to na posa ya loso to lona mabele na biso za trop fertile ce qui to na posa ya mbisi to na mai o eza kutu ata eza mai ya muke mbisi pamba de to kokelela ne loko moko te. Donc bomo yezana maboko ya tata ke eliko na se na mabele o ya pesibino na zamba pesibino na bama ya pesibino o lebo kanisa ke bomo yezali na biki mundela sadi non. Papa Kousso me signale à l'oreille qu'on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Avant de les clôturer, je voulais quand même vous donner un temps battoir l'andabus belé. Les gens nous suivent un peu de partout. Ce qui le loba bio clôturer émission à l'élo et qui s'adresse à ba congolais na ba indo parce que yo loba mama ba indo message no asuki uzani matondo mingi yambona na ko sa ba indo ba se réconcilier mais sika bozolanda biso bo bandana na ko pesa na nanu mbote entre bino boloba ke ya solo tozonyo kwa mana biso nyonso elongo lokwa tozonyo kwa biso nyonso elongo to kangana pe biso nyonso po totala siko liboso totia en pratique hymne national tozonga na boyindo na biso totanga ba prophétie o ezana kati ya mboka na biso poto yamba un grand prophète nde na lolenge wana tango tokotala liboso toluka indépendance na biso tolongola kobanga mindele babomaka longola kobanga wana parce que mandoki ya mindele biso to wana mandoki awa te tokobundana ba mindele ba manzanza wana basimbisaka biso tokobundana ngo te na bango mais makasi na biso ezali na niongo oyo bango bazanango donc esengeli totelema na ba document o bango basinyaki totelema na eteni o bango bazaleli na niongo oyo bango pe baza conscient que bazana niongo na biso o tokokende nango biso na bango na voie de négociation tolobi bien botika kobanga parce que Europe aza conscient que soki akofuta nyongo ya Afrique te soki bayindo bakolimbisa pe yete akopanzana Europe bakokoma pe esclave bakotelengana mokili mobimba baza conscient na yango
masolo eza ebele yango nakoyebisa bino ke tosenga bapoliticien na biso se réconcilier nanu entre bango donc babimisa bino te na babalabala inutilement kasi boyebisa bango botika koservir mindele bozala soudé boya kosenga nanu biso peuple oyo boniokolaka boya nanu kosenga biso pardon toute tendance confondue kobanda tobani na bapoliticien ya 60 tina lelo bosengi pardon bokomi bapoliticien ya peuple siko biso na bino soudé tokepa mindele bosignaki mikanda bolobaki tokomi indépendant boviole yango pendant autant d'années tokena droit public totangi ndenge bino bolekisi fo bo devoir biso tokolimbisa bino bofuta baniongo na biso cohabitation ekoti mondele soki aye aza na pose eloko tosololi sire yango pendant plus de 5 siècles basenrichir mpona kaka tokende na banégociation nde bamona yango mabe alors soki bamoni mabe oyo epakela biso tango eza tango yesi a décidé yango na bino ke nazoclôturer boya bien tango tozali eza tango ya biso bayindo tobotama mbotama ya sika biso bayindo tango na biso ya bokonzi na biso ya boyindo na biso esi ekoki Asie asi amati na émergence na ye po akamba eteni na ya mokili colonisation wana ebandi koyela biso bozala nango mayele bozomona identité ezobongwana babalabala ezalaki ya mindele ebandi kokóma na ya bachinois bozala mayele entre temps Europe lokola aza na shit biso tosimba na tokangana tosimba na malamu. Papa Nkusu, merci beaucoup. Matondo mingi donc avant réconciliation pas d'élection. Sinon te élection kozala pona ba mindele alors bo servir sous mindele te il faut tout se servir. Merci beaucoup, madame, messieurs. Cette émission est complètement terminée. Notre invité ce soir, c'était Papa Nkusu, qui est responsable du mouvement pour la libération du peuple noir, c'est ça, hein? C'est exactement ça. On dit grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne.